Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille, bonjour na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda video ya mama bijou na mkola lelo ngande kola video ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Lelo mama bijou d'or na bimeli bino sans maquillage. Lelo mama bijou d'or na ekola kisabino ba masque nanga. Na ekola kisabino 3 sortes ya ba masque. Mama bijou d'or ka ande da lobaka tamso kuta na video nanga pour mbala liboso na osabonner na video activité. Mama bijou d'or daza ko invité yo s'abonner la Bidor TV ozala jamais déci. Mama bijou d'or atsa biloko ebele. Mama bijou d'or alaksa ba biloko e bongisa ba nzoto. Mama bijou d'or alambaka. Mama bijou d'or asala ba émission nandeko ozotala ngata msoza ozala na posa. Mama bijou d'or abeta lisolo na yo. Mama bijou d'or mingi na beta vraiment ba histoire vrai. Pesa nga lisolo na yo na beta lisolo na yo soko lobi batanga kombo na ndenge ya bien to tanga kombo so ipo lobi to bomba kombo. Mama bijou d'or ko bomba kombo. Mama bijou d'or abeta masolo na yo mingi zala vraiment non polémique. Mama bijou d'or na sala ba émission ya ba amser ozata otamso luka libala na yo oza posa tamso luka amser na yo saela. Mama bijou d'or vidéo tindelanga ba photo na tia yo na Bidor TV na saela o émission o luka amser na yo skanini akozala. Mama bijou d'or na sala ba publicité na sala la publicité à maison de passage na biso eza la matonge na Iribu so za la poser okende congé na Congo donc ko buka la te contacter mama bijou na numéro na biso ebima na suka kuna benganga sala réservation à place na yo ba appartement na biso ebandi à partir ya $15 ti komata na $30 benganga sala réservation à place na yo okozala jamais déci. Maison de passage na biso vraiment ezali na ba conditions nyonso tu ya malamu mutu nyonso tozo kota la maison de passage na biso azozala jamais dessus. Mama bijou d'or na sala makambo ebele kala mingi te na chaîne na biso tozo banda siko kotia ba filmer donc filmer na biso na 6 avant ti to comme faire semaine avant semaine et si là torote la bino film na biso donc na titre dango Mwasi Mabe. Donc Mwasi Mabe a BBC réputation ya Londres eza histoire vraie. Zala vraiment branché na Bidor TV soko s'abonner fina croche la notification pour biloko nyonso tout mama bijou d'or banda kotia e comme la bino na facilité nyonso. Mama bijou d'or lobi to sala makambo ebele oza besoin tam passer la publicité eloko na contacter mama bijou bo solo la o banda kokotisa eloko na Bidor TV. Mama bijou d'or donc mama bijou d'or azala na ka pona bino. Merci na batu nyonso tout bo pesa nga confiance o bo s'abonner na Bidor TV o bo partager ba vidéo na biso o bo tela nga ba commentaire o bo tela nga ba j'aime donc o benga biso pour na ba maison de passage na biso bo sela biso pe publicité bo tinda batu ba benga mama bijou pour na ba maison de passage na biso na kati ya maison de passage na biso tozali na donc boutique ezoteka biloko nyonso tozoteka ba du verre donc na kati ya maison de passage na biso tozali na voiture na biso to louer saka voiture wana vraiment mingi ezo basé na bato baza na kati ya appartement na biso et puis voiture wana kende ko so bato na aéroport etika bato na appartement oza la matonge na Iribu. Dans la liste qu'on a l'accès bino biloko nini onga na ko présenter bino pour na ko sala masque nanga nazana 3 sortes ya ba masque o nazo sala lelo et ba bol nanga o na sombi on a tedi bato bana na Allemagne ba éviter di esika nini e zalaka magasin tedi esika la sombi ba bol nanga tellement zali 3 masques différents na ko appelle 3 couleurs ya ba bol nanga la liste qu'on a qui sabota la mingi nde biloko o mama bijou azo salela donc 3 babol nanga yango yo bol à bleu babol à ba couleur yango différent pona nazo sala 3 modèles nanga ya masque na bongisa caméra OK. Oui babol nanga yango yo donc nazali na masque moko oyo mingi na tika ngo neti la journée boye na ça nanga ba misala et au déranger la ngate na tika mingi masque nanga oyo ya kuruma na mélange ngona
na mélange yango na oyo eza vinaigre de fruits, vinaigre ya pomme. Na sala masque oyo ya kuruma na mélanger yango oyo mibale. Na zwaka maki nanga na partager yango deux, na zui jaune d'œuf na tie pembeni, na zui blanc d'œuf na tie pembeni. Jaune d'œuf na tiaka nanga kaka vitamine. Donc vitamine oyo E, eza ba vitamine to tiaka na ba mafuta pona nzoto, vitamine E, nga na sombi yango na 2M, batu bavanda na demande la yebi magasin 2M, vitamine E nanga yango yo. Na jaune na blanc d'œuf na rotia, donc na blanc d'œuf na rotia la bino miel, o ba bengi na koba oniche na miel, na ko mélanger yango na blanc d'œuf. To banana ko banda ko sala ba mélange na biso. Maki nanga moko. Blanc d'œuf oyo na préfère ko tia yango mingi na tongo. Jaune d'œuf mélangé na jaune d'œuf na tia yango mingi na butu so na lala. Nde na tia ka jaune d'œuf na lala nango so yebi ke zo tia masque na yo tamsu na elongi. Donc na zo ka tamsu se sui moko boye na lingi yango na oreiller parce que no ki oreiller wana ko matamsu et comme tamsu se comme ko sala solo. Na zui sui moko be lamba moko na lingi yango na oreiller très bien. Na tongo na olamuka na zui lamba wana na tia yango na bilamba salite ou bien na sukoli yango mbala moko. Tozala ba deux bonnes na biso awa. O nazo linga na tia sikoyo. Nazo partager siko maki nanga. Blanc d'œuf nde nazo longola yango. Na otia blanc d'œuf nanga awa. Nazo tia blanc d'œuf awa. Jaune d'œuf na otia ekote na ye. Blanc d'œuf nanga ye yo. Ye na préfère kotia ye mingi na tonga. Jaune d'œuf nde na tiaka ye na butu so na lingi na lala. Sukole longi na malamu. Otie jaune d'œuf na yo, mélanger la vitamine, olali na yo, siko biloko oyo ba po oyo na obomba ngo na frigo. Naza sûr ki awa blanc d'œuf nanga esili, naza na besoin siko na tia jaune d'œuf nanga awa. Wow. Oyo eza jaune d'œuf. Na séparer jaune d'œuf na blanc d'œuf. Yango yo. Sikoyo na blanc d'œuf na biso tokotia oniche. Na kombo ya miel parce que batumi ba yebi oniche te na kombo ya miel. Na zui miel langa na mélanger yango na blanc d'œuf. Na zui miel la tie. Sikoyo na jaune d'œuf na biso tokotia ba vitamine. Vitamine E nanga bomoni eza na ka maki moko na ozwa ta mo 2 3 nde na otia na katikati awa. Na tia vitamine nanga na elongi ba maki ba masque oyo net oyo ezolongola ba rides, elongola ba boutons. O pesa la ka même chose elongola ba rides, elongola ba boutons, elongola eza la batu musuba za na bilongi mafuta et kawisa o elongi vraiment ozala bien ata otie na o poudre te otie na o eloko te ozomona kilongi na o eza na mona mafuta te le tinga na oti ko sukola ka sikoyo na tie elongi nanga eloko te. Ah to silisi musana ngo tika ka to mélanger et koki nango masque wana ah pese to bakisi boye et koki nango. Donc écoutez la nga presque mbongo mingi te mais e bongisa nzoto parce que nyoso to eza nango biloko o eza nango e koki ko bebisa nzoto te ke muto sa ila yo mélange ate ke la o masque yo moko za sûr na biloko o yo tie o eza nango vitamine eza batu mususu batia pe produit trop na vie bilongi sala ba tampon ba nini o pe koki ko sunga yo e kolongola pe ba rides. Et ça vraiment malamu ezobotisa po eza la vitamine na kati. C'est ça. Matie mibale na otia 3 na Congo kutu ezala bien eza moins cher donc nga pe tout so na ki na profiter hein bijou la blanche
osombela ngango et pas la bino kuna eze belé ba oteka on a flagon et tala e belé na kati par rapport et pas la biso c'est un peu cher somba on a kin c'est ça mama pélagie bo sala ra biloko boye pona kozala toujours ozana na 40 mais bato bakanisa kozala na 20 c'est clair mama bijou nini yango bon oh et c'est sili donc quelqu'un na balula ah na bandina oh eza blanc d'œuf mélangé na donc na onish nanga na miel si tu soza la miel naturel oh to uta longo ba kini wana eza lisusu malamu makasi donc c'est ça soza na ona ngote ko ipeka ko chao mama bijou ati donc blanc d'œuf mélangé na miel mama bijou de bibo za toujours na bidor suivi bon za jamais d'ici ah surtout laksa makambo ebele na sili si boye tonde na eza boye okoki kozwa moi parce que brosse na nini nanga oyo a ezali na ku et na sina tiango kuruma okokoza ta la pinceau bata 3 4 osalelaka chaque masque ezali na pinceau nango ou bien soki ezaka moko boye obanda kosukola yango sukola yango bien soko lingo salela masque mususu donc c'est ça moko ala to baloli to silisi musala ya oyo to bandina oyo pe o peut to mélanger yango malamu o ebonga avant olala soko lingo lala en tout cas sukole longi na kitoko après wana o tie masque na autant on tie masque na ozo kitisa ngo peut-être si va awa o tie longi mobimba comme ça OK ko lala na tongo la muki o sukoli mai na mo sukole longi na mai malili donc ngai fallait na la sabino savon mon azala ngo awa savon ali salami na pai pai eza ya liquide yango na ndem tuna sukula na ngo vraiment elongi elongi na sukula na savon mususu te nzoto na go sukula na ombia mais elongi na sukula kana savon wana po edaka pona ba bouton batu bayebi mama bijou na mena sa ba bouton makasi donc grâce à biloko misa tuna zo sala bino yango na zora moi kimia donc c'est ça to silisi masque na biso deux masques na biso o to silisi oyo mama bijou alobi eza bien ko sa yango soko lingi olala opakoli yango olali nango. Donc, ça jaune d'œuf mélangé na vitamine E. Donc, et si les gens ko bomba ngo bien, ko bomba ngo na frigo. So bomba na frigo, ko ça la paye mikolo belé, ko beba nango te o garda ngo ka toujours na frigo. O pe et si les nango eza blanc d'œuf. Yango yo, oui, o tia kande mama bijou vandi o la muki na tongo longoli oyo. Soko yebi ki okobima na yo te olongoli oyo pangu osukoli elongi na bien na maya malili na savon o salelaka opangisi elongi na serviette elongi komi sec après otie oyo otie soko oza sûr que vandi na ndako siko to komi na troisième masque mama bijou na sina salela bino yango mais nazo sala lisusu parce que za batu mingi baza babode na ngaya sika yango nazo lakisa bino ko sala masque na oyo kukuma ezala bien makasi yango ezo longola penza ba noir na elongi comme ça pende telisaka et comme ça pembe makasi ta otia na yo dans ba hydroquinone te mais tona kukuma oyo ezo bongisa te ngala tiaka ngona mélange yango na vinaigre oyo eza vinaigre ya pomme vinaigre normal te vinaigre ya pomme nde na salelaka oyo mibale vinaigre pe ya pomme oyo eza bien tam susu ozaki na maquillage ne longo na maquillage na kokozwa ka chiffon na yo wati na omuke otie omouye olongoli maquillage ça vraiment bien et ça la peau kitoko donc yango peka eloko oyo moko so ipeta mususu mwana zo tousser okoki pe kotie la na luto ameli ou boza la problème ya gorge okoki pe komela yango e ko aider et daka mingi ba mama tozanga yango na bandako te donc na za mélange na sala ki mais tellement lokona na besoin la sabino ndeni mama bijou salaka ya mwana nazo sala lisusu zuka mwa mukeboye kuma weza bien biso tutulamba ba biloko zilambela rapi ba recette ebele ngana sala ngona ba loso oyo ya ba loso ya ba petit pois ba loso ya petit pois na tiaka crevette na kati na sala la ya ngomo na loso petit comme jaune loso kitoko makasi ezaka likambo oyeba mélange nanga na sala boye
oyo ndenge nazopakola na nga yango parce que kala mingi te na sukola elongi na nga lokola naza na nga na ndako na sukola elongi na nga na butu avant nalala alinga wana natie oyo nalobi eza jaune d'œuf na vitamine E koruma na nga yango oyo omoni ndenge mama Bijou asali yango boye siko mpona kopakola yango napakola yango boye yango boye donc motu il faut koyeba nini ya kobatela loposo na yo epikaka eza na mwa vinaigre yango esala mpasi na misu se ya misu mais faut kaka kokeba parce que eza vinaigre ata eza vinaigre de pomme eza vinaigre so ekotuna liso oyoka mpasi makasi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus en tout cas ba film na biso to banda kosala eza ba histoire vrai bokosepela no makasi so pe mutu zana na idée ya film olingo pesa biso histoire opesa saka ndenge mama Bijou abeta masolo so to beta na masolo to banda kosala bino film ya ba histoire vrai donc o bazo sala sikoyo siko cameraman na biso monter yango ezali vraiment que moi na mwasi moko abebisi lokumu bana poto nyonso do abebisi lokumu bana ya Londres na kata kin asali ba bêtise bino mo bomona ba filmer bo partager ce film wana ebimi bo partager yango massivement pour pesa biso courage on betela no ba histoire vrai o pe nazo sala oyo so okuta na vidéo na nga oyo ko hésiter te partager yango po ekele kosunga ndeko mosusu aza na problème ya ba bouton azala wana asalelaka misa asala babiloko ebele azwa résultat ya malamu te abebisaka bambongo mais oyo sikoyo awa epa na biso nayebi te ezala moins de 1 euro vinaigre mpe eza nango moins de 3 euros donc avec 4 euros moins de 5 euros osali masque na yo tu vois et puis ekosila kaka mokolo moko te moins de 5 euros wana osali masque na yo mbulanga vinaigre pour n'ébiter ce c'est bêti ba 6 mois et wumeli oh eloko oh pe ayo ko wumela makasi donc yo mtoza gagnant par rapport au que kosomba et produit moro beaucoup so motam susu cher mais elingi nango yote oh penza en tout cas zo viso ba dochi baloba ekolinga yo et puis ko bongisa tena yo o eza ba secret mama Bijou wala ozala toujours jeune wala ozala toujours kitoko. Oui. Tiens, on peut mettre la mise. Ah ouais. Et aussi, ça fait des rides. Et ça, bon, ça teint. Et si vous avez vu que vous avez vu et que vous avez vu que durer nango ndengi kaka olingi comme peu okoki ko vandisa ngo penza ovandisi yango ta mususu donc toute la journée ovandi na ndako kozana okana ngo na elongi et dérange raté sauf que et donc soko longoli yango okoki kotia lisusu mwa savon na elongi po na elongola ba jaune soko umisi yango mingo mo na elongi na penza etika la jaune yango okoki kotango longoli yango ozwi mwa savon lekisi likolo ovandi lisusu po na tango kolongola po na jaune wana elongwa mais soko sali no ba 30 minutes ba 1 heure du temps tango olongola mo na jaune na elongwa nango facilement mais soko umisi yango jaune po na elongwa mo na etika elongi jaune de préférence ceux qui au moni bongo elongi etikali jaune ozwi mwa ndambo ya savon otie na elongi comme ça ovandi donc c'est ça c'est pour lingo tika na oka na jaune boye na buto avant olala otie lisusu masque o mama Bijou alobi ya jaune d'œuf mélangé na jaune d'œuf na mélangé yango na vitamine otie jaune d'œuf na yo olali jaune d'œuf pour kopakola kane mama Bijou do azopakola sauf que il faut za na biloko na oyo ebele oyo na salela yango kana masque oyo ba opeza na banzete nango ba tige nango oyo na kosalela soko za nango pe moko en tout cas il faut qu'on rincer yango ka bio sukoli yango osaleli yango na masque mususu donc c'est ça miwa na ngapi koto elaxele munene
ah pe mwana kwesi yango mais nazo mona nanga bien na caméra na ngai caméra na ngezo laksanga ndeni nazo pakola par rapport à kitalatala naza nangwa mwana na sengi yelanga ngo akokwesi langa na toilette pomoni ndenge mama bijou ate masque nanga presque partout koiko koti sanga ta mwa likolo ah mais soko uti ko se raser et ko soit makasi parce que ça vinaigre ko épiler ba poil na yo ya elongi wow c'est bon mama bijou silisi bilomo bomoni ndeni mama bijou atie masque na ina elongi na vandalanga et akuto ebanité ta okala lingana kende kolala na zui masque na ngalo kona zana ngala ndaku na zui masque na ngala maika ya pio lekisi yango na sukole longi langa na zui mwa savon na ngai faina lakisa bino savon wana mbala simaka na lakisa bino esalami na paipai babiloko esalama na paipai ezalaka bien na somba on a ba fro shop ezalaka très bien penza yango na sela ngo ka poni longi eza uniquement ka poni longi nanga na ozoma savon na ngala mukie savon ce qu'il faut tia il faut élonguer la mouiller na zui moi savon na tia liboko ou beso soki elongezaki mouiller te elongezaki sec na tia mai mukie na tia savon na ngala sali bo après na pakoli yango pour ko vendre na moi 30 minutes au moins na isa la pe longi bien elongola ba graisse mama bijou d'or na lingi bino mingi vous allez toujours na Bidor TV vous allez jamais déci mama bijou d'or alobi ande makambu mama bijou d'or ngana yara vraiment pour na ko aider bato eloko o ngana yebi bande ko nga ba yebite yango nde mama bijou d'or ayara ko lakisa merci beaucoup na mutunyo surtout oya s'abonner na Bidor TV nazo pesa na pesi mbote kana ba musi tu esika bazali na pesi mbote na ma copine Louise wow na pesi mbote ya ma copine Louise moi c'est papa ndo ya na colonne na pesi mbote na nani lisusu na pesi mbote na ba copine nga nyoso sika bozali na moni mama Maggie na Belgique na moni lisusu nani na moni mama Pélagie na moni Bijou la Blanche na moni mami Zaina na moni donc mutunyo surtout ayi mama Bijou do raconter ko na mutema bo partager vidéo ou m'en suivre pour na etala ma pesa mama Bijou do courage aya ko lakisa bino eloko musu lelo to ko lakisa bino ka ba secret mama Bijou o mama Bijou do asaleli bino 3 pots 3 pots ya ba masque na masque ezala efficace nango masque na masque eza ko bongisa mama Bijou do alobi meka soko meka oyo esimba yote meka oyo ezali jaune d'œuf meka yango soki pe jaune d'œuf esimba yote o meki blanc d'œuf eza bien asangisi yango na miel na miel donc ça la vraiment kitoko ça la jar yango na lala lango te yango il faut tia okande na vandi boy koki kopakola yango soki pe olingo sala misato lokola mama Bijou nga nyoso tu misato esimba nga nyoso tu misato sala nga ba wow mama Bijou do alobi faut bongisa nzoto donc c'est ça quoi moi beauté moi kitoko pona yango nde makambo iloko bozala na Bidor TV bozala jamais déci mama Bijou do alobi so saka na besoin tam susu yo na mama Bijou bokutana bosala émission nazawa na pona bino mama Bijou azawa na pona bino pardon ba vinaigre ezo chuba mama Bijou do nazawa na pona bino contactenga benga ngai to sala tam susu émission biso mibale na besoin mama Bijou do abeta masolo na yo mama Bijou do azawa na mama Bijou do azawa vraiment mutaba polémique te na luka ba problème te na bi mokiliser ya nzambe il faut tous aller toujours ka bien parce que on sait jamais donc bo confienga pour na benga nga pour la maison de passage na biso ezana ezakaka pona bino ezaka pona bana poto te eza pona bana mokili mobimba maison de passage na biso to yamba na biso ba passager outi na Guadeloupe to yamba yo outi na yo outi wapi outi mbandaka to yamba yo outi Businga to yamba yo outi Lubumbashi bata Lubumbashi pe bayaka na mingi outi Lubumbashi to yamba yo outi Congo Brazzaville to yamba yo outi Angola to yamba yo outi Afrique du Sud to yamba yo outi Londres to yamba yo outi Allemagne Belgique France Canada États-Unis biso to yamba batu nyonso tout donc eza na pour la bino bo confier biso bo benga biso na talunkie aux appartements na ya malamu au sali séjour na ya bien et eza vraiment sécurité penza eza assuré
ozala bien po eza lokola lopango so bakangi portail muto akokota azali te bana nyonso to bazala bana malamu bazozela bino balobi ke musala na bango eza pona bino so bino bozokende kuna nde bango bazofutama malamu nde bango bakofutama malamu nde bango musala na bango ekokontinue donc bopesa bango confiance donc bandeko nyonso to bakende kuna boyebi accueil oyo ezala na kati ya ndako na biso tozozela yo moto ozotala yango olingi okende congé na Congo contactez bino suivi benganga sala réservation place tayo ozala jamais déçu so ozala besoin okende kovisiter boutique na biso somba vraiment biloko ya poto original donc benga mama bijou na numéro wana eza ya suka kende na boutique na biso somba eloko na yo bilamba eza kuna beza bilamba ya Deutschland ata osukolo niki elamba na yo ekochanger couleur te nalingi bino mingi en tout cas botala ba publicité à maison de passage na biso ozala posa okende congé contacter nga Mama Bijou d'Or alobi en tout cas partager vidéo au poeta la pesa Mama Bijou d'Or vraiment courage pour la mbalasima na zongi la bino lisusu Mama Bijou d'Or alobi na talu muke en tout cas ozui ba masque na o nyonso tout na talu muke ozui ba masque na o nyonso tout sauf que o ezo piquer mais eza ko traiter makasi eza efficace maman bozanga ngo landa kuté moi nazala moi kosu malgré pour la romela moi na olinga te mais atiata na munoko ata abwaki yango mendambuka ke leka omona eko aider ezo aider pe na banjine biso ba mama moi kosu moi nini moi lutu moko sinyo meli yango vraiment ça la bien makasi et puis ça donc na bato pe balinga bakonda ekoki pe kokondisa ekoki te me ekokondisa ata ndenge azomela te boye nakoki pe kozwa mwa bouchon moko na sopi awa na meli ekosalanga malamu makasi donc na thé citron na thé citron ba thé noir ba thé à ba fruits en tout cas eza vraiment malamu faut ozalaka na vinaigre de pomme na ndaku nga muto lakisanga ngo eza vient nanga mo bo muto lakisanga merci siko zali nzamba lola apambola yo Mama Bijou d'Or na bino mi boza toujours na bidor suivi boza la journée d'ici merci na ba oyanga na ba oba pesa nga confiance boza la toujours na bidor suivi boza la journée d'ici na lingi bino mingi pai ka eye na kati ya matonge obizonyo zona pilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bizonyo zona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique
boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.